Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona. Bambote partout place bozomi la canona bino yeyo mwana muluba. Botama muluba oka sentiment bokota kaka ndenge to lingelaka ezala ekosala bien soki bino pe bolingi na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemande mbote na yo papa na yemoko honorable papinzi la moi mobile waza en France ça bien quoi bambote no si kozami Dr John Mawonzo bambote na yo pe Georges Djunga Tetela Kema Fumbe. Toujours dans l'Ilove na émission, vous avez droit de savoir, bozaka kaka na droit ya koyeba, to pesaka po bino bo yeba vraiment yango to lingaka mingi mingi to chango émission, vous avez droit de savoir. Lelo na émission vous avez droit de savoir tout ça la binona nous vraiment li solo oyo eza pasipe mawana soni esangani na kati bandeko bolanda vraiment bo na li solo na kolinga vraiment bo chana na ba commentaire na bino po tozo ebate tozo kende wapi tozo koma wapi na phénomène ya lelo ya kindumba ndenge komi lelo oyo eza na ndeko mobali na ndeko mwasi babalana déjà 2 ans. Bazana mwana moko après mariage de bayaki kobota. Mais mwana mwasi maman na ye abota na âge ya 16 ans. Na âge ya 16 ans. Maman wana bota pe kaka mwana moko la mokili. Eza tanti na biso wana. Mo yebi maman saboti abota na âge ya 16 ans et mwana na ye bakoma presque on dirait ba camarade maman na biso pa zala maman teke ya liputa aza maman ala taka pena nyonso aza la mode ala taka kola ala taka pantalon mwana na ye pe nzamba sungi ya bali ko bala bala bokilo na ye papa ya mobali ya mwana na ye abimaka na maman na biso wana. Koto nanga mama yebi peke bien oyo bokilo ya mwana na ngai biso na bango toza ba bokilo oyepe papa ya mobali yebi peke bien oyo mama bokilo ya mwana na ngai papa ya mobali asaki na mwasi tanda ku mama ya garçon wana o ba na tanti na biso asaki na mwasi tanda moi ba rumeur ndenge zala kezo circuler mwana mobala bande ko yoko non to monaka papa na yo na bokilo na yo ya mwasi to monaka vraiment clarté ozana mo ba doute habité mzupe bokuta na bango to bavanda bango bokilo na nga lingaka bière papa na nga pa linga bière peut-être bakutani na bar bavandi na bango eza nango na ndenga mabete nenga za kaka vérité babomba bango te eza lokwa milinga basoko bombi yango suka suka ekobima ato bombi yango onanda kokangi ba fenêtre kokangi ba porte suka suka eluka ka place obima ebima mukolo mususu mama bokilo ya fi wana mama ya mobali na ye alandeli bien bi papa soka zui salaire papa na ndako akomaka kanda azo zalaka te wana soka ye kaka boye surtout soka tombé week-end samedi papa koya makasi a brosser chaussures veste yo mo yeba papa na biso wana ba boya kokola wana ndenge bazalila mama bitenga lelo funa filer mobali na ngana yeba kendaka wapi malgré aussi dokoli mais moi zou eza kaka mama filer papa ye kokuta papa na bokilo to ba mwasi ya mwana na bango mama na ye ayeko kuta bango na bolingo papa bukanita lobi na mama lobi ke ngana préféré na vana na ngana mwana mwasi ngana lingi mwana mwasi ngo nani mwana ne mobali bokilo na ye bandeko papa lobi na mama so monde mo été kanga biloko no ke na plus poto za no pe sous monster mbate déjà si to sala séparation ya nzoto kala nga mwasi na ngande yeyo iya kokoma ke bokilo na bokilo balingana yango nazanga moko te vraiment na kosala analyse longo na chez la kupula lelo oyo ba genre ya ba mama na biso atakutu papa bande ko linga
mibali balingana na bango kaka mais maman aza na bolingwa mwana na ye comment yo kokoma kolingana na mobali na papa bokilo ya mwana na yo vraiment oyebi bien eza teke eza coïncidence eza teke bazaka na ki chéri maman aza na bavi na ye asalaka te mama yebi pe mobali azoloba ke tolingana kala ava kutu babalana na mwana na tolinga dia tozalaka la bolingo mais titima okoki kofongola balandiance ya Congo Check Check TV bamona chez la couple naza na elelo na plateau vraiment tozosala analyse sur lisolo na biso oyo bapesi biso vraiment lelo na bandeko nyonso bamesana kobenga yo pe soza na problème na yo ko hésiter te komelanga benganga na kozaka toujours wana po ozana mituna ozana besoin biano tokopesa yo bonjour chez la couple. Bonjour Darling Love la Canona. Mon ya liboso na ma fan tout bazolanda. Mon nga liboso eza na pesa merci na batunyo so balanda chaîne na biso Congo Check Check. Moi te nga liboso surtout na pesa na mon papa. Te écoute ça papa te mon fils na bien que moi nga poza ndoya moi nga. Papa Sibo Mutombo Chipanzula. Ndoi ya petit Sibo Mutombo Chipanzula mbote na papa siko za mbote na batunyo so balanda Congo Check Check. Merci beaucoup chez la couple là, j'espère qu'on a vraiment l'issue na biso bien ya komona babokilo na babokilo toto babokilo na babokilo oyo babala ni na mwana oyo ozupe ke mama ya mwasi azobima na bokilo oyo za papa ya mobali ya mwana na ye tala degré tout place tozo komena analyse d'abord epai na yo lelo papa azolo ba ke ye alingi akoboya mama te likolo po ye babala na mwana. Merci Darling Love. Moni lelo la Congo to bana na monde entier to comment le tout est permis. To comment copier mindele. La plupart beaucoup plus mindele baba par exemple ngalo to ya na leki. To kuti na famille mobwe to kuti ya na leki. Yo lingi ya ngala pe na lingi leki. Siko ba biloko wana ya mindele ndio koma bato bakoma ko copier yango. Ay biso na Afrique, culture africaine to benga kindoki. To ko linga papa bokilo ya mwana na oya mwasi. Est-ce que c'est normal? Bolingo mi ebele mi balo ba telinga na balabala bazangi basi de bolingo mi ko papa bokilo ya mwana nao ebisanga na miso de on venir ba nikete azaki aveugle soit aeba kité ou comment ezaki ndoki soit ta aeba kité aye ko découvrir na sima po bana ko bala na la c'est to ko bate mama eba kité mais ayebi et papa bokilo na moi c'est que ndeko mona na miso na yo miso na liboso na kaka mama ya bokilo na ya mwasi eza normal te. C'est anormal to benga ngoza autre photo telle on état spirituel ba pasteur no samboka bo sangana ba balanda Congo Check Check ba yo kalisolo ba telle on état spirituel pour la normalité bo jamais zala te normalité jamais zala mais et koko zala pe que maman il y a la fille azala déjà azana âge moro boye azana inan to peut-être même soupe zala erreur et ba kiteke moi na ye côté moi na ke ko lingeza ke papa ya moi no yo oyo mama wana bimaka na ye les erreurs mais le quoi déjà bolingo kotaki parce que ozomona te que place wala pene zaki ezai na pasi ma même ka moko to moni po alobaki vérité te avant que babala na msupe banga bayo kana msusu balingaki bakata o balingaki bakata couple o soki pe balingaki ba continuer mais bon place wana nde vraiment eza na moi passe la cadeau na merci aussi le baké eza erreur na vie erreur ezalate pourquoi soki mutolingo sa le loko na makanisi no de temps likanisi déjà le na mutuki loko na sona ki sala ngo soit sona ibe loko na iba kanganga sona lingi moi si na e mobile no reverser bo betanga eza erreur te eza déjà conscience de ça que loko no ki sala wana eza mabe eza erreur te maman na sala ki eza erreur te bon to check eza erreur tango ayaki koyeba qui a ça bokilo ya mwana ne pourquoi c'est ça qui libala wana te akata ki libala wana te poni c'est ka linga ki on sait ka zandoki po ba rimer bande déjà ko bima mwana ye atuna ye même maman nazo yo ka bonazo ka bebi lokuta na koki ko sala ngote wana za bokilo na ngai na vanda na ngana nganda wana na melaka mwa eloko moko se pe tombaka papa pa ya ka na vraiment ba du ba koke ko so pe iba ide mo boye ya mabeti soki maman na boye ki ko kata c'est ka lingi malheur ya mwana na ye et ko arriver mwana koti libala soit mwana zo bota te mokilo makamboze belé ezaka te ke faut sala soki ndenge ni ba kotelo ndako kinganga to kindoki to ba ndokeza kate ko bela ko bolumbu na buta longo libla vandi ko loko normal lo bala biso ba axe la biso sorcellerie nyoso yango wana mama eloko sali wana eza kindoki tango yeko yeba bo bande ko wanga to sala ko yeba kite tango yeko yeba point na c'est ça qui libala wana te alingaki yango la kanona alingaki libala wana lingaki yango
ya linga ki yango asepele nango akiko bebisa libala mwana eza ko bebisa libala mwana so toka bolande bana mibale so ko bango lingi libala na bango mbele batika toka bola bana ndeni parce que libala ne se boti mwana babala bo siko to sani mama ya ndoki mama ya boye na linga mingi makamba boye sisha boye da sala bilimbi et la plateau mbote na place azali na bika olanda makasi pena donc eza na ko lobani bondoki mama linga bo malibala ya mwana eloko baboti déjà mwana na kasi le mwana na cause maladie le mwana na cause problème le couple na cause problème mo boye place baby source la ngo ebanité eza nani mama bokilo wana so moni ke papa so tinga mayo yoko boyango amso pe papa na amso asalon pe papa amso peut-être ngana ko le papa ça on dira yebi que on dira yebi que mwana wana ya mobala zana e mwana na ite to ezala ngona ife moko te ya mabene za ko ba chiba o ba so ba bibinji nde baloba kana na biso baluba peut-être papa sali ngona ide wana est-ce que mwana na mbala za mwana na ite ça mwana ya boti par exemple par exemple ça mwana na ite mwana oyo déjà bokoli mwana ko za lelo Victoria boye Clarisse Place ma singa so Victoria tikala na ye bokola ye Victoria akomi mama mwana na ngai mwana oyo bokolo aussi déjà muki obo lokola tata wana tikala ko panza sango te chocho lokola isa bongo ata obeteli sote ke mwana wana ya mobile saka mwana na ete biso ba dunia so o to yebike mwana wana sa mwana ya papa na biologique monisiko tabisa na soki za sute papa la mama wana ba sese libala wana ba sese libala ata déjà ba bima ata déjà ba sese libala wana. Merci beaucoup. Basese libala wana vraiment na lisolo oyo eza mwa pasi pe mawa. Oka soni babo kilo d'abord il faut zano na respect eza eloko ba respecter makasi to yebake oyo mama mobali nanga oyo mama mwasi nanga vraiment est-ce que moi na mobali wana ko chayo mama bokilo ko cha na place ni est-ce que maman mwasi nanga oza mwasa papa nanga oza mbanda mama nanga parce que mama ya garçon wana zo envie ye wana ke ndem takende ko kanga papa na biso wana na mobile ni na bar en tout cas pesi soni mingi en plus là quand on a pardon la kachiote soko moni mama wana si le lote ngala saka na mobile te c'est que na ibi pourquoi mon papa et moi na boté mki na boye moi na no bi baza presque ba âge mokot papa na sentaka ya boa ki c'est ka za moi si mabe to ko ne papa ba tete maman na za moi si mabe si le lote abota moi na se retrouver na mobile te mobile malonga ya moneki ya kitoko azongala zo bimisa moi na wana moi si pa tikala robota te saka voilà mi bali bande ko linga te za na malédiction des Hollandais tout le monde est spirituel c'est normal te darling le fait ça anormal pour la normalité be muto ça na conscience à cause ça bilo comme maman na sala te à cause ça la ngote ngala connait na papa te papa ça na boy na cause la part no ya maman wana yo moko teli ke sikana mwana nga mwasi nda baleli boza ka bino mi na mokito lo peut-être so ça na bandeko to konte bon te boza bino mi balé mwana no ye wana camarade na yo ya na yo leki na yo nyonso ya yo ok au bébé ça bonheur ya lisu na yo mo so ki na wanga ta mi balé mi ça tout là c'est autre chose lisu na yo mo ko bonga la vie boye o se retrouver de place maman ba sa chalo babi bando sango kana kuku ti jour e katane kuku to boyite malédiction tangue bimaka et ça la mana kuku bino boyi ba bo bomba to bo boki ndesa ka mutu ake yiba to yeba kite ntela yiba kita bo boki lo mbasu mbasu na bima molimo to mona ka likola mutu yo sanini on ba bomba na ba bima ndenga molimo malédiction tangue ba ko ta na libala ya bana bongo e bando bomba o ka lelo mwana bela kie et musala papier bébé mikolo papa osala mikolo ezo simba te source dango boyebi te source dango eza baboti na bino boboti ya yo na ya yo basangani basali libala babosani ke bino pe bosala ka libala wana mais ce qui te pe na normalité na ndenge toza ba bantu toza ba africain maman bokilo déjà ça bimina bokilo est-ce que libala na vraiment ko marcher pour de comment c'est pas est-ce que ko marcher vraiment est-ce que na koza la heureuse na libala opo eza soni eza histoire estetikali la bonzambe René Tempo bien le quoi bimi so qui ke bomba na le quoi les gens pour qu'il ait bien osé sous ne fête ça le quoi moi c'est la zemi on y a que le la zemi ça la déjà qui mo qu'il mo mbeye bientôt forcer ndeni lo wate et andenge moko na makambo de le quoi yé bania sous ne fête ba yo kana eta bango mi bali na libala wana bakata yango ba c'est na bonheur ya bakata libala wana bakumba me ba nzambe pona kelo mais lelo oyo to ena na kam susu ndenge koma ngana toza yaya na leki
tolingi peut-être na famille moko emsu bazo bisa biso que non boza na droite yo linga bolinga même la même famille et comme rapase comme moi ba discussion ngana kotika te waloba kotika te tozo mona ba makambo ezo koma to na histoire ndeko na biso ngana yo pe toyebi babala na yana leki lelo yaya perdre mobali na ye yaya o abanana mwana mobali wana a perdre mobali na kufi mais oyo mususu wana atika lio ayaki sima wana atika na mobali bazo vivre na ye. La kanisi susu la seki à l'époque tout le monde ko la ba c'est to linga sika bande ko boli misala pesa mo exemple wana sexanga la bande la mo mi baila ndota mbola boto ndota mbola 3 ngai magali jaki tout la pena famille mo bazaka 3 ba yana leki balanda na kane biso pe ka to landana siko yo to meke magali na biso lingi ya liboso jaki na biso lingi ya mi balinga lokona jaki mo suka la bombe bale ngapi la lingi mo la suka do à l'époque ata bomo na siko la yebakate on la kanisa la kano la kanisa de la seki so boni la culture africaine makamwane zarati surtout la biso beaucoup plus ba congolais qui côté la famille mort c'est rare hein le ba qui na ba kutima ba ekolo mo boye na yibi penza te mais c'est rare non na yokate ke ya na leki total ngo bloka na beaucoup plus ba film mindende ba sala bloka na ya babali koto e pa bali koto e pa bango tout est permis pas bango tout moi na sur la piscine papa télé moi est-ce que na biso yoko sur la piscine il vient ba pe sona ma télé par exemple tant ça qui envie yoko sur la piscine ya na bigini ya télé moi jamais. Dans la biso culture africaine ils ont raté. Il y a beaucoup de famille moi quand on est comme déjà comme abomination malédiction ils ont côté au côté ça kufa au côté ça bokauki au côté ça mambebele bele déjà c'est tikali ndetinanga na analyse dans celle na moni que mwana wana na mwana ya maman na mwana ya papa wana libala ne ko marcher lisusu te parce que comme il déjà sonne bakotika neti peut-être bakaboli papa wana na mama wana mo laneli mia na kuku ekomi po lelo non baboti te ko koma po mama zana na âge moko boye akoki pe komi mazemi mobali d'abord azala na ménopause te moi sine mutazala na ménopause soto ko lo babongo place wana lelo ke na ekomi ke bakomi na niveau ya robota te bako pekisa bango bapekisa munoko balobi ke bakabwani mais yo koma ya lobi ke akomi su na zemi mais mwana na ekota zala ndako na zo continuer suko boto zo mona te ke place wana ndeko mabe Lerling Love na loba boye na loba ki kala banda loba so ba ke na église basambela bongo so ki non de un an nous il comme total les aka ya moi c'est dans mobile so ki bazana bolingo balingani pourquoi bakabona pona buzo ba ya tata na maman na bango tata ya koto maman ya koto pona buzo ba bongo basali fo bana bakabona jamais bana so balingani bolingo na mo bana bango nde bandoki wana mi bala ya maseke ba satana ba diabulu esika bozali pona ki déjà kanda bakabwana bangonde bakabwana bakene pa sala nzambe soki na kuba boy koka na mission ya nzambe bandi po jali kamulia to ndimi na mission nzambe bato ya nzambe yoki ya bato nyoso bazaki na soki pasteur azalaki na pasteur yoki mobumbula nzambe soki bake ko sala ngona kashi ba boy koka bona liwe Rolanda bomba mbale bakokufa sorti moko kufa moko tika mninga. Merci beaucoup. Comme déjà presque na fait analyse na biso vraiment tongeto sala lelo tozoki mamingi culture africaine comme on peut ça vraiment passer. Nous sommes de Bantou. Comment tokoko bando raisonner lokola banyama. Tant on peut ça exemple. Oyo ta la série oyote mingi mikolo ba comment que na terre de passion. Ta la terre de passion te. La kanona oui, ba série télévisée oyo et ya kobe bisa biso surtout bana na biso. Et la teli kokanisa elieli elobeli na babolingo oyo. Je dirais comme étant sur babolingo novelas. Donc nyoso na Congo na biso comment novelas. Ah eza mabe. Bango basala kaya bango tout est permis. Zani nzamba kela mokile pas na bango tout est permis. Mais pas na biso to za ba bantu et pas na biso sala mate pondo makila na no ya bote moto moyindo. À l'époque, le qu'on est scala salamate. Ce qui n'attend batata biche salamaka, biche te rento copion, on tito comme la monde et to salon. Le colal et pas batata biche salamate, biche peut on a droit salamote. Et à côté c'est ezanine. Ya le quoi le autre ko ba ke yana leki pe ba ko balana. Kuzana kuzini pe ba ko balana to ko ba bongo. Jamais ko salamate. Ngata ndeko na ngasa ki ko ndenge ni to za o tanga ndeko na ngalo ke lulu na sens ni. Tota ata kuzana na ke lulu na sens ni. Loko na de loko na tana makasi ko komate ba biloko ba novela sone yela biso pe bebisa biso te biso to comment dire je ko na ndenga mabe et a poto la biso peut ba monde minele comment ba évoluer aka a tota la différence bango ezala boy voilà bango ba vivara boy bango ba vivara boy biso to vivara boy donc isa différence totala ndenge biso na bango to mo mingi loto komo ba biso sa na so minale ki na mo ba na fana sana nga congolais te fana sana nga mundele pourquoi nzamba sa ki congolais pour nzamba peut-être so ki mundele lingo sala makambo salote tu vois isa ka ndenge wala ma nzambe nda yebi. Merci beaucoup makambo nzambe nda yebi.
Ménopause okuta deya mama koli eza bien okuta na mama waza jeune komi 18 foye ba façon mingi elate yo koki kolata lelo mingi komi ba mama na biso na mama za kaka tisikoyo aza na collant aza na pantalon alingi kotika te eza mabe makasi surtout que komi mwana komi na niveau que déjà c'est à bali il faut y ba comportement nini ndena kenda fête mususu moni mama bokilo aye fête à mwana s'il vous plaît alati collant na elamba ya mukuse tala degré ya soni ba telemisi maman va présenter maman en pleine fête maman lati collant na elamba mukuse ba belele mère ba jeune mais eza dinte lelo ba maman biso bataka na bota onde avant yo koki kokanga ba sentiment nanga te ngana tika ki jeunesse nanga ona zo sande yanga bonso na kufi et ça vraiment pas si photo longola eloko wana tango komi maman neka ngana lobaka lelo darling so komi maman peut-être maman bebele na tikango na ko momi cha pesa ki maman bato beleti lelo ba michaka na on pesa kibo mama te mama za loko moko boye itoba aza exemple moko boye ya bien jamais ko za exemple à mabe eza ke omoni mama kingani mama banani azalaka bazongisaka boye vraiment eza kitoko moko te lelo yotala bokilo na bokilo bakie ko bima nga vraiment conseil na koki ko pesa na couple wana eza mabe makasi pon ndeti nga soke loko mongo ya bongo ekomi na kosola na mobali toka bona dans le bon na kokovanda te parce que eza soni ata kuna mama wana bakokabwana na papa bokilo na nga pena yeto kokabwana na nga mupo eza soni histoire ni to kobetaka na vie vraiment eza soni makasi to comme na so déjà na suka chez la couple la mot de la fin et puis bambote na baye yo mot de la fin nanga par rapport ya émission ezaki na pesa na moi conseil moki na couple wana nani loko abisa bango ya mabete soki balingani faut balite makambo so isaji ke comme mambo baleta bani nyonso ka ekota na kati papa na mama isika bozwami bozwa conscience botala nanu kaya mwana o abotemi na kati ya libala wana sana innocent na mbite so moi sto mobile za innocent soit innocente mwana na lelo soki baboti ne bakabone éducation mwana nezani bana mususu éducation bango be ba la séparation papa na mama bana mususu éducation bango be ba papa kufi soit maman kufi batikali ba orphelin soit orpheline omoni éducation bana be baka bota la souci ya koko na bino wana za koko na bino mi balete bota la souci wana soki couple na bolingani bo continuer donc boko kabona te po papa na mama basali buzoba na bango bokende babondela pona bino nzamba cha loboko na ye wana molimo nzambe esala po bino nembo forcer bango balingana te bango mona buzoba na bango nzamba pamela bango etumbo na bango mbote na nga na banyoso balinganga mbote na nga na Ertina Misi jour na komena Facebook abike na komolanda check faut bo s'abonner ka bo s'abonner bele sunga kasi mbote lisusu da boss na biso Simon Mutombo papa moi na nga mon fils na bien que mon fils fier yoza na mwana ya ndoi na wesala nga bien boloso bolingo benganga la canon nyeyo bolingo cha commentaire moi bo l'émission na taiko lo beki to côté et pas la canon nyoso e komelanga ta na téléphone ta na WhatsApp ta na Facebook o ba komelanga numéro pe na pesa raté non ba pesa no pe pesa numéro te mais à la moment bon na pesa no numéro. Merci beaucoup. Déjà presque na fait analyse na biso vraiment ya lelo lisolo ezaki pasi pe mawa pe soni bokilo na bokilo il faut boyoka na rasoni bokilo na bokilo boko koma na niveau te ya komelana na bar nde na yebeli mama na nga kapinga koma na niveau papa moko nani papa ya papa moko njavandi peut-être na bar wana yepa ya rovana eza vraiment dignité na batu moko boye batu mususu ba mama oyo bozana ke bobota avant l'âge cha déjà âge ya mwana na yo wana to ba yo mo fo mi pesa valeur o mi pesa kilo ba benga ka mama kilo et ko sala bien merci na mon boss mon patron papa si vous Mutombo merci papa pour la confiance et un grand merci encore na Prêt-à-color, moi c'est à Mondele, ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup, Bambote na vraiment ébélé, donner ma vomi sa Jean Pedro, mon bal à moto, mon bal à Clarisse Plasma, oh le binanga darling, oh là ta joking hein. Joking moi kitoko vraiment et Rosalo vraiment bien néo ling la wana
nazozela kaka mon vieux. Merci encore na mama madongo la patrona motema ya fiotingoma famille Kamiende na Londres na lingi bino mingi to mona metitima na réalisation. Merci pour la musala kitoko to mona ni check. Comment check check TV Yasibo Mutombo. Comment check check TV Yasibo Mutombo.